naye na tongo ya lelo dimanche to semaine ela munaba na nzambe nyonso. Oyebi message nanga lelo na église ezalaki le juste paye sa dette. Écoutez, le juste, la Bible dit dans le livre des Proverbes que le juste paye sa dette. Oyebi mutu nyonso afutaka nyongo mutu te, c'est plus qu'un sorcier. Oyebi ezalaka malamu tango zu nyongo ya mutu futa. Pourquoi na vie na yo, ma soeur, mon frère, baliaka mutoki ya mutu te. Ezana bato ebele ba échoué na vie na bango. Ba vie na bango ekomi malheureux, malheureuse parce que ba vivre na mutoki ya mutu. Soko zana besoin ozala heureux to heureuse na vie na yo ko vivre na mutoki ya mutu te. Na lingi na yebisa batu nyonso bazolanda nga. A partir ya lelo yekola kofuta ba nyongo. Yekola kofuta ba nyongo. Ndenge nini yo zu nyongo mutu. Mutu ala komo sengo nyongo na ye, okomo finga ye, okomo critiquer ye, okomi si ye ennemi. Omoni batu nyonso bafuta ka ba nyongo te. Baba ndoki. Batu nyonso bafuta ba nyongo te baza ba ndoki. Oh naza excellence, excellence ba nyongo ndoki. Oh vous me connaissez to yebi yo te. So lingi to yeba yo a partir ya lelo futa moi sala nyongo na ye, futa mobali ana nyongo na ye. Tala baliaka mutoki ya mutu te. Mutoki nyonso baliaka ngote, ezala ba pasteur ba nyongo. Ezala ba pasteur musu ba futa ka nyongo te, surtout ba mama pasteur. Ba mama pasteur ba futa nyongo te, ba prophète ba nyongo, ba député ba nyongo. Oh nazo honorable, honorable ba nyongo. Oyebi surtout ba pasteur na ba prophète na ba mama pasteur. Ba tuma beso ba defelo kwa ba tuma futa kate. Ma sœur, est-ce que mutu moko azoyo kanga a partir ya lelo yekola ko futa ba to nyongo. Omone tioli okanga mbonga mwasi wana, okanga mbonga mobali ana aux esclaves na ye, okende liboso te soko eko futa bunyonga mutu te. Lelo na ye tabo panza message oyo, yebisa bango bo futa nyongo. Mutu nyonso kenda na nyonga mutu. Ozandoki. Wana besoin mutu ana avancer te, nangina yebisa bino mutoki nyonso baliaka te. Nzamba tenga na motema, na yebisa bandoki moko ba oyokanga, o ba futa banyonga batu te, bo futa banyonga batu. Oh vous me connaissez, oyebi yo nini yo mutu banyongo. O defaka mofuta ate. Oyebi bato ba defaka bayaka na mitu lokola basango, bayaka lokola bana malamu. Yekola ko futa nyonga mutu na vie na yo, futa ba nyonga batu. C'est votre humble prophète Jérémie 081 375 27 94. Yekola ko futa nyongo tiko kima mutana nyongole. O Nicolas nyonga muto komisa ennemi, o bwakela mutana maladi na nyongone moko, o critiquer na nyongone moko, mutia mabendo ki futa ba nyonga batu. Bo panza message bo elisa bango prophète abibo futa nyonga batu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.